rouge. Mais na mona kaka suka ba otika na bango kai. Ah honorine hein. Ba otika yi. Azo mais ba critère ne peso mona na ke a obimane noki. Ba osambise kapo, ba sambise pona ba corriger moi ba mama moi nini. Mais concernant le comme sous na omone le grave mais ça na vraiment té. So so bati ke conseil au PC. Ceux qui na ya modèle net honorine bongo conseil na PC kaka so ra continuer ko yiba ayiba na yi. Conseil na yango so pas on continue ko tika atika parce que mige ba peki saka muto azoke ya sakenda kala. So nde batika ki ni bongo pa ba souda na biso ozo analyser ni no comprendre ni. Ete mutaka ne peki to kwa mige. Ne muta yo mabepe zala. Mige ate mwana mosala en tout cas aza mutaka ni to ko mige. Boni boye. Ate mabepe zala. Mige mutaka msuso tena koma na kanda. Oui, mwana mosala va te mutaka na bien honorine. Zala la. Ebele te. Boli ya bongo. Mige, pour mobali wana koma bima na nani na honorine na ba âge 11. Il faut boto na pe mobali wana alinga gini. Mige, omoni mobali wana azaka déjà na projet kala nini ya nani ya honorine. Parce que mige pour âge wana ya 11 ans okomolongola mwana ilamba. C'est comme ça qui déjà au commissaire qui est na niveau mususu. Mige ba pesa ka mwasi fotite ba pesa ka mobali. Ye mama leki na moto la lende mission ako ke nevite c'est mobali ndende mutazama be. Bongo so to lobi abimaki na nani ya 11. Bongo so abimaki suna mususu ya 11 oyeba ndenge ni. Parce que ngapo na ngai mama leki wana ifa condamner mobali na ye. Honorine te. Te honorine na saki mineur. Parce que moi nana asa 11 ans. Nani aso banga ye mususu sona lobby boye éclater bomoni asa limité. Mobali ya mama leki na boso a profiter ki na faiblesse ya honorine. Mige to yibi ndeba na bazala kati. Nani blaka pa honorine na bakona na nzoto soko mo Thomas. Amo nzoto fuma ngalo la mipenda yango na tata bongo aso telema ka bor pamba. Vous en vite. Bongo bor lobby le côté esa bêtise te mige. Esa bêtise. Eza loka batato basala na ba échafaudage ba ninga ba ja bongo. Mige na so biso bango na bato bazaka pe balia ka retraite. Bango wana balinga ba jiwana. Ya nini? Ba retraite bato bakota ba retraite. Ba jeni. Ba joni ni se bana 11 ba sala ba jona trop ba ya wana kala. La. Mige ebele la te oliango bongo. Mige kuna la limani eza opesi mbwa makaka su. Alimani sa mboka moko balimbe bazami yibi moko eza. Kuna ba honorine ba sebele. Obiki na so biso alimani bakota na lide bakota suna nini te. Bango fete kuna mingi na lobite batu nyonso. Fete na bango mingi masangizaka kuyiba. Ekenda ka bongo. Kuna alimani eza ngo eza loka sikate. Na Allemagne braquage. Eza ngo loka sikate ndika kenege eza ngo kaluka bonjour et bonsoir. Eza ngo loka sikate. Alimani se yebana na ngoti. Yebana na nini? Alimani yana muyibi moko kuna. Nani nazo yebisa yo kanga. Alimani kasi mingi masolo mingi banda kuna. Pour la sécurité. Fanda na yo sécurité sa ya kuyiba te ya nini te. Keba nyoka awuswa mboka wana. Na lobi na yo ba honorine pox base bele na Allemagne base bele. Mboka ngomo no ndike sa kalime keba ni loko ebuza kate mukule ninga naka makamnyoso ebi po ebi kan mane sa mboka moko kalime. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent.
Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allie savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveillé le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papagou vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18h au théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. Le Quartier Latin International, l'Orchestre des Stars sans comparaison, l'Orchestre du Peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Koffi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération pour cela. Vous êtes belé à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la vérité studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité Naturelle. N'est-ce pas? So, vous avez société, vous avez concert, vous avez album, vous avez signé, vous avez EP. Vous hésitez à contacter Bisso pour tout le activité na binonde tout le activité d'artistes et musiciens congolais. Soleil Wanga à Guy Van Bran, on a concert le 13 novembre à Paris, tout ça na bande réunion sur la Bisso s'il vous plaît. Soleil Wanga Guy Van Bran le 13 novembre à Paris. Le Maître Koffi Olomide 39e anniversaire il y a quartier latin à Île-de-France à 91 boza les belé boso mabillé bande ko ba sombité. Rendez-vous avec le Milt Koffi Olomide
39e anniversaire ya quartier latin bonjour à place Nabino s'il vous plaît. Nous en a Tidiane Mario le 8 novembre na à Paris pour la première fois le 8 novembre bonjour à place Nabino Tidiane Mario joué na moto avec staff de Mobimba bazo livré concert au première fois en Europe, première fois à Paris, première fois à Bataclan. Bonjour à place Nabino tout avec Tidiane Mario. Et puis son excellence monsieur l'ambassadeur Guim Serran 5 concerts dans 4 jours, des concerts samedi, vendredi, samedi, des concerts dimanche et lundi à Paris, la Défense Arena. Donc, place Etikali, ils auront samedi à 14h, donc vous la place Nabino, s'il vous plaît, vous êtes dans mon amboka, niveau ni la même musique dans le monde. Oui, belé, vous êtes bien Nabino, s'il vous plaît. Et puis, frère Christian, petit titre Ngolo, sous Kananze Mongolo, donc, vous qui avez beaucoup consommé, vous avez Kango, vous avez Momo, vous avez Pambola, Ngolo, avec frère Christian. Pambolami. Merci, dans confiance, dans considération au Salabiso. Merci de vous belé ou l'anabiso à travers notre chaîne YouTube. Sur la vérité studio, chaîne YouTube Oyo et je les infos à temps réel. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour, Norosimo. Ah, bonjour, Miguel Niema. Bonne santé. Dieu fait grâce, santé qui toko gu na gu, elengela la pananga. Elengela, nandeni? Nandenge nyonso. Elengini nbe elengeze bele. Ngala lubino ka elengela la pananga. Elengi peze bele. Te, wana mutu de tenga bika ke elengela la pananga. Je m'arrête là. Ok. Voilà. T'as un bientôt analysé, marambe bele zo de kana la communauté congolaise, tout le monde sa madame Elombe. Oui. N'était sur bando ta ba vidéo né. Natala ki ba vidéo, natala ki o abanoko sala ko teng sa bana classe comme tant biso to bana okola. Ande ba maître na bi ba maître biso bana ko sala kala na ba maîtresse ni bana teng sa biso ba G bo sali ba G après bo côté na classe. Ndenge na mona ki atsongisa ki histoire moko ya kala e ko zonga mère na ebite est-ce que mutu muswa ko ko zwa ngwa kendi nango parce que mutu na mutazana dona yi. Ezalaki vraiment eloko moko. Et c'est qui moi fierté pe mingi na communauté congolaise surtout bana biso to kanisi tango to zala ki bana mike ba système abilo kono to banoko sana ba classe mingi elobela ngai ebele mais to père de kabuto boy tout est grâce yo comprendre ni na liwane mingi ngai liwa na mona ngaka tout na mona liwa normal mingi tokoko kanisa boy Tozwa miso réponse sauté. Ata to kanisi wana bongo siko après to salani. Malamu de to zana mutu. Mutu asake ni migata to lobby. To perdre déjà mame lobby. Mais les soni au tuer na liwana donc. Les soni au tuer na liwana parce que moni ba qu'il est maladie. Mige. Omoni les soni na tuer omoni ko kabelanga mbongo na miso batute. Mige tozana batu misusu bazana bango na donc okabati balinka ba monake ba pesaki omoni muto mige ngaso lengna kabila yo na okabilo na boyete mige na kobengo pembeni parce que na yebi baninga no nde bozate parce que ozoya kotalanga nit bozoya kotalanga na école exemple bongo mige ozoya mitema ba collègue na nga misusu te bazomona kaka yo mige toza batu toza pe babantu motema fe bebat ata yo pe mige soko sana maîtrise mais biso ne sto ndenge ni ya za ndenge ni po baluka kai jalousie kota wana soko zo kabela mutu liboka mobale pesi ya mwasi yebate ko kabela malamu yango wana nyoso tuté ba publier yango boy mige okufa lokwa liwa ya nini ya kapwepwe kapwepwe la muka sone sali ya kenda libela mige conseil ngana zui eze loko ke mona mosala kufina makambo ebele na sens wana mususu ata babwa kele ke bambaso kasi comme ki jalousie te migi bazo mona ya musupe mona ba monter o bazolo ba musuba monter on pe ba noko koma noko bongo te ya musuko ba noko zwa ya musupe ya musuka pour la route mais ya musuko on pe ko boma yi migi conseil na ko peso na vie soko lingo kabela mutu ko linga tenga na yeba pese na mayele po bomba pe yeba bomba pe yo. Parce que l'eau so bimisi boy na miso batu mige mutu ne soko attirer attention alors ba ba pesi combien
et c'est que vraiment moi ça so bonga au monde le kopé ko bomanga o tso be manga na liwa soko bendenga pemeli to ça ba place be loko be nga pemeli zwa mo eloko isili na ngomigi ko linga te bato no so ba mona ko zo kabela ngo zo publier eza longo bato ba kabarate eza lokwa ba to benga ba fariseo bana mibeko bazo pesa bato mibeko mi bango basala ka mibeko yango te bango na ba fariseo bato basala ka bongo po ba mona bango ba fariseo au sel loko moko te au fond d'un Allemagne na kendaka ok ndaka ana kendaka na sana moi na ville na kendaka na Cologne na Cologne ok donc à Cologne bi ambo comme mi susu na iba eken suku na bosel ba kombo yango boité moi ba ken ba nini wana bo ba bu na bosel ba kombo na bango isaka moi makasi ba mboka yango citation ya Honorine Porsche mon allemand na ki braqué na Congo tango mona ki on sala ki on oh kuna Allemagne isa longo isa longo sikate na Allemagne braquage eza longo longo sikate ndika kenege eza longo kalokwa bonjour et bonsoir eza longo longo sikate Allemagne se yebana na ngoti yebana na nini Allemagne yana muyibi moko kuna nani nazo yebisa yo kanga Allemagne kasi mingi masolo mingi banda kuna la sécurité vanda na yo sécurité ça ya kuyiba te ya nini te bamboko na tengi na busi ni ba anken suki bamboka na bango wana na busi mingi ba mboka neza suka otiete bomoni yango keba nyoka auswa mboka wana na lobi na yo ba Honorine Porsche baze bele na Allemagne baze bele mboka ngomo na ngondeke za kali ne keba ni loko ebuza kate mukole ninga naka makamnyoso ebi po ebi Allemagne za mboka moko calme très calme mais makamzo bimamine sécurité za kati mais ndio lobi mibi baza kuna na ndimi tu omoni ba benga ngo lidel solidel aldi bakota suna batono so bolanda bakota susu na manto te kuna nakasa aldi okota te on a so atana hiver longo la tia pemeni kota soma biloko parce que bakoma ko tia biloko na banini Honorine na zaye moko te Honorine baze belete Honorine bazala bango belé kuna bakota suna nini manto kota suna na manto kota na nini na leader ba supermarché na bango te soko bango mono suspecté kuna sopo ngo sala fête ko banga note bazwaka kama sanga bango ba batozolo masanga bazwaka kama sanga mige pondi malimani mboka wana ona zobisa yo bande ko na limani sona lobi mabebo limisa mais ona lobi eza ya solo mige na soko sote alimani za keba nyoka aroswa yo Néo zo na procès on a mérité prison pénale ou bien ba okeli ma batika Honorine mige atiki bana nepe koto yo mige omoni eloko wana eza sikoyo gouvernement na biso nde ba komonela parce que yi pasa nationalité allemande et ça peut ils ont joué des rôles kuna bazo sambisa ntake congolaise aba pesi ko bazo pour ça na des aza origine congolaise sambisa comme allemand bah ça c'est oui pour comme nationalité ana rouge ana rouge mais na mona kaka suka ba otika na bango kai Honorine ba otika yi azo mais ba critère ne peso mona na ke a obimane noki ba osambise kapo ba sambise pona ba corriger moi ba mama moi nini mais concernant le msuna omone le grave mais ça nango vraiment te so so batiki conseil au PC ceux qui na ya modèle net ya Honorine bongo conseil na OPC kaka sora au continuer ko yiba ayiba na yi conseil na yango so pas au continuer ko tika atika parce que mige ba peki saka muto azokeni ya sakenda kala abane bashi ona kala sikonga na ko peki sene ki mukolo bo mama pe mukolo ayebi biloko nisikote nyose koma mukolo mais na ba pekisa yo kota yembo mwana ezate nyose to ekwa mikolo mige sikona kopekisa ndenge to pekisa na ba o misusu ete kusi o si ba koma mikolo ndenge wana bon conséquence à koyiba na magasin na ba boutique d'habillement na ba exotique na ba supermarché conséquence tango ezani mige omoni kandi ba biloko bato wana bazala ba makampu na bango yozo mona kako yibi mige yamso basi ba baby selo makambu na yo omoni ko yiba pa na bangona basala ba sacrifice na bango basalaka mige tala bato nyoso ba yiba ya sango tala suku tala bango lelo so bazala nini mige conséquences za mundela koko tiko yiba ebongo te azwa pet
tala kaka bato nyonso basala makama minene ya migi tolo ba ya solo oyo nyonso basala makama minene basala baku migi tala bango bakuma kutu koyoka bato soni bakuma okitsa mutu na se bakuma opia bato atoli ngala na latake loko abu olataka me osuka lelo ndengeni conséquences za migi bamboko na bongeza ka bien te yoso mona mutandimo oyibi mutu muteloko yo mseba 500 ba 400 mutu ana lobite migi moko mutu noke ningana te o comprendre te mingi batikala ba retour ça nous sommes na vie bonga esute akufela kaka akuma okufela bandeko mususu sali ezokene na génération ya bana nayi omona bana bakuma kaka ba voyer na ba voyer il faut la d'état d'âme wana bana nyuso bakozwa ba voyer il faut tala tata na mama état d'âme na bango ezakini etamboli na bango ezalaki ndeni mige conséquence ezwaka lelote après oye ba conséquence nango na sens wana bato mosusu babenga ngo cope mosala mpona bango eza mosala kasi eza mosala balingi osala mosala nde ozosala tolamuka ntongo oke kayo mige bango balingi na bango vie facile na poto akie na magasin zwi Dolce Gabbana ya teki na moitié prix mige bateka ngo na moitié prix basaka na mbongo toliaka na bango kaka kuna pa buta lobi te pa dzonga esilite eloko eza te ata teke na moitié prix mbongo wana sa mige eza bambongo moko balaka bato wana basi basala bave na bango ya mabe mige akoko ndimuto yozwe loko ni ba 500 4 yoko teka mige okobonga kati so muri muto na bongi si 10% ko saka 1% mige ngala mona pona ozo solo ba mige batikana na ba keba nyo biso bakoma na ba tension mususu kaka koma musuko rêver omona kaka koma kaka ba signe moko kaya malamu te mutu muso alingine ko sala te alingi via facile mige muso esape na yo moko muto lingi yango o enviaka omule loko peso bo mape biso lisu ko envier na mona mige ninga bimi wa vandi nga pe ifuna sala ngo et côté c'est ce que mutama bete côté c'est ce que jalousie et côté ce que loko mo ifuna sala pona simba ilamba na ifuna sala tunga pe na zongo mige ko alati o so ko yo za na salaire te o sala ke loko te atoke pa ba sisa social même c'est lamba mige sombi yo ko somba ko te pa ba sisa social jalousie wan mutama be côté ifuna ke ko sabona yiba yo yibi OK na bongo conséquence. C'est ça miki. So nde batika ki ni bongo pa ba souda na biso. Ozo analyser ni no comprendre ni. Ete mutaka ne pe kitoko ya miki. Ne muta. Ya mabe pezala ka? Miki, ate mwana mosala en tout cas, aza mutaka le kitoko miki. Boni boye. Ate te mabe pezala. Miki mutaka msuso telo koma na kanda. Oui. Mwana mosala va te mutaka la bien honorine. Zala la. Ebele te boli ya bongo mutakalo nori fox miga ta yo moko pe yo ningana ki atato sa boningana ki bakosa ko migo ningana ki oningana ki na mutakala wana mutu no sani migi ti aza propre aza yango esenga ba police na biso bando migi yo sakana na TikTok na dedwa migi loka ndonga pe vandi ndengwana santage ebikate mige ebikate mutu no sa telemi nini suka mutu etelemi atoni ngolo balikambo komo kosa na kotuna o mige kende nano bonzoka pona na tune likambo bien mige ana nzoto ate mwana mosa si 10 ana 11 na nzoto nzoto kitoko na mbai mama likine awa abete biso solo ya honoré une poche ninga ya mbaka en Allemagne solo on sali batu pasia honoré dans l'obima na mobali ya mama likine itanga utaki Congo déjà na 11 ans 12 ans 13 ans abima déjà na mobali ya mama likine peut-être c'est une malédiction te oyo komena te mige to seka okosa pe ba malédiction la biso mige pour mobali wana koma obima na nani na honoré na ba âge 11 ans il faut botuna pe mobali wana alingaki nini mige omoni mobali wana azaka déjà na projet kala nini ya nani ya honoré parce que mige pour âge wana ya 11 ans okomulongola mwana ilamba c'est comme ça qui déjà au commissaire qui na niveau mususu mige bapesaka mwasi foti te bapesaka mobali parce que oyebi faiblesse à mwana wana na âge parce que azaki mineur na mineur on mige yamso ba makamso akoko maîtriser te soko lobi yamso na ko bomayo ozo comprendre yamso osali bonga na ko lobabo mige azwa ki mwana na facilité azwa ki na ba point faible
ye mama leki na moto la lande mission ako ke nevite c'est mobali ndende mutazama be bongo so to lobi abimaki na nani ya 11 bongo so abimaki suna mususu ya 11 oyeba ndenge ni parce que ngapo na ngai mama leki wana ifa condamner mobali na ye honorine te oniri azaki mineur parce que moi nana aza 11 ans nani aso banga ye mususu sona lobi boye éclater bomoni aza limité mobali ya mama leki na bongo a profiter na faiblesse ya honorine migi to yibi ndeba na bazala kati parce que 11 ya poto na 11 ki chasse ça ndenge moko te parce que moi na 11 ki chasse za mi ya biso bo azo banga boy ya msala kisa ke mbo mais ya utepe ki sasa uta ki chasse siko ufane ki na ndako wana ko uta ki chasse mbala moko fane na ndako no kuta papa na mama ya msu ya banoko sa siko na moi ba mille ba nini wana te eloko libosa msa ko la accept tala boy zwa simba mwa boy mwana zo yebaka ke papa zo pesa ngeloko mais ye ebi ke na sena ko loneza lokwa sosa lupango ba mibala bongo ba lokwa lo sosa lupango pona ko lia bango kele malaw ba teka to ba yiba ba mibala ndingo wana mibala ba mama leka ba honori mobali nde mutaza mote amabe ayaki siko po kabula famille na bango parce que migi na 11 ans même yo mwana 11 ans ceux qui muta a violé wona ezaki viol ezaki teke abimaki na eza viol parce que maman leki na mo ifa préciser ezalaki mobali na salaki viol to le babongo parce que on s'azana mwana ka mineur migi oza limité na makamso koko yebati siko ye mobali wana akomaki na niveau wana nde c'est que mobali wana to le bazaki a mobali moko ekipo a séparer famille wana kanisa mwana na pas mwana ta nani blaka pa honoré na bakola na nzoto soko mo Tamas amo nzoto fulma ngalo la mipenda yango na tata bongo aso telema ka bor pamba vous en TV bongo bor le bilo côté esa bêtise te migi esa bêtise esa lokwa batato basala na ba échafaudage ba linga ba ja bongo migi na so biso bango na bato bazaka pe balia ka retraite bango wana balinga ba je wana yani baret bato bakota ba retraité ba geni bajone ni seba bana 11 basala bajona trop ba yayo na kala la mige ebele de la te oliango bongo ekendaka bongo mais oui batebele bazu ba accident na poto na zo tozi ba appel ya batebele ba bengi biso baza pena ba mona ngo ba mama bido benginga sauf que bango ba ko ya TVT ba musu alingi na bango ya TVT pona ko dénoncer ba genre ba comportement bongo ba musu bazongo à travers ba petite sœur ça fait bala bande kona bango na lubango pele eza pona nini malili ya makasi na mboko mais atamali makasi moi sino azawana mige kasi na biso te wone sa matabisa famille yelingati bebe ngo matabisa famille mige soko moni mutalie bongo matabisa famille ba pese zwa matabiso munini mige parce que poko na niveau olongo na mwana ni lamba c'est que mwana 11 ans côté musuna ne communauté côté musezana nu ezana nu kebanyoka musu sezalina nu vuzulu musu salen zenge yo koti kaka te mige ndoginyo sa pumbwa te mona mstene sokami no bien suka na ngona no bien te nzota ezana poussière nini ya makala oyo utaka na nzela ba Congo yozozwa ezana pena bambika mtsuna propriété to le batabongo wana nyoso yaya surtout soko kweleli mobali no amelaka masanga mingi ba papa pe balobaka mingi kinzonti wana to basalaka banini bate échafaudage mingi ke bana batu wana mais bango baba mala mo ke baboni bo mingi kokotsa mingi kokufa mukomsiyo ndongo ndimaka tokozanga yo pamba vemo pa kozanga sana posa nonalo vemo pa échafaudage baza basali yo nini tena lobi bango pe tena lobi bango nyoso tout tena bi bata échafaudage pe balinga je wana trop encore bango ba matakuna déjà moi azo calculer tango kita déjà vertige à l'écolo na tango kita zo ba position te na zo kaka mais mama le kalinga mobile na mingi alinga ita céder mobile na epo bakanga alinga ki toujours te asa muté amabe pe mama leki
na lobi soka ki mutema ben ngobeng sonori na poto te ko bengi sango obengi singai obengi singa na poto ya muso yeba ki ya mususuke na bengi simwa na poto po aya ko luka vina yiti obengi senga bongo ya muso bengi senga pona ndeko na ngai pona ndeko na obite na longole po alongo charge dimne ndito sala akati migi siko lokolo bengi senga esa na mo wumbu te siko bengi senga bwaki na projet na mobile no po sala nga chiwana to le babongo parce que ege bima bongo mige parce que yo bengi ngai obengi mwana ndeko na yo mwana ndeko na ye siko abima na mobali na ngana age 11 il faut tout nat siko boyeba ki couple na bino yo na mobali mige za flou makati mige mutako ndima likambu wana azaka lolenge bongo parce que yo bumeki mobali no siko ndengeni siko yo so bimso honorine mabe honorine pas ndengeni parce que honorine azaki mineur mobali no azaki déjà mukolo côté nyonso bapo la pembe betaki ata te yombo sukoli bomona ezongi mwindu ezongi pembe c'est eza triste na mboko yo famille skali musika bato bazo kabwanaka bato mususu avandani na poto abengisi famille te mige koloba wana te mususu koboya ba problème te wana eza ngo raison te so moni mutabi nga na benga famille ta ane na donc ya kusunga te mige kosungeza don de Dieu sine yebisaka yo soki mutu moko asali mabe bato nyonso basali mabe te soko sungaka na yo sunga soko kotsunga no te tika na yo mige kendaka bongo soko moni kolinga koyoka lisona pa bato te mwana mama soko za na motema kosunga sunga tobota makano soko mutu azosunga ya kodute bo eza don na ye te soko yo mpona mama leki faka sani mama leki akangisa mobali ne akangisa mobali ne ndenge mobali na yebi ba point faible na mbeto ti ayiba point faible na ye parce que maman leka ko protéger mobali na ya ko bimisa siko mwana parce que mobali on a déjà mige mobali musuta sana autorité moko na mbeto ko koloba te basi musuba moi so adomino komunika na zabo leki no tonga total mwana bino tonga mige uyu moko yebi makamona ndeleka au changer masolo il y a des choses et des choses mais faut que bozana mbeto bozomona ke mutazo lobela yo mige oko céder le pas on a bino oteki le pas on soutiki bokombi ba futela kimukolo pona mwasi na yo makambo ebele miki kebena moi so wana mbeto to bozana wana na niveau relation so tout no ba makambo migi akuboma yo na sentiment communication était kanga mutema ona bana koloba nyonso ezo kota esili ombongo no kotsa otsaka wapi oteboyi tala kutu bande kono ba mige oteki famille ouais communication wana te atombeli masanga de kanga motema azoloba yo ko sa idée wana mige parce que na moment ya tango ya bolingo wana muru wana mige batu mingi pe bakufa aloba na salo yenge na sa sentiment na ko tekelo Paris na ko pesa yo ni Suisse opesinga Suisse te yango yo misu apesa pe ba mapa misu Alexa ba compte moko bo ya musasaka mutama solo atika la pe bo obi ba kawana non quand c'est la mingi na Paris parce que na communauté zebele nzokani na ba man pe ba ka bongo ezali mige kuna la limani eza opesi mbwa makaka zwi alimani sa mboka moko balimbe bazami yibi moko eza kuna ba honorine bazebele obi na zo biso alimani bakota na lide bakota suna nini te bango fete kuna mingi na lobite batu nyonso fete na bango mingi masangizaka kuyiba ekendaka bongo lala evele te mige oliango bongo ndumba zune permis papa le panga beli libumba mabele meli kwa ker oyoka ki mabele meli kwa ker yango kunati moto zo pela osunga te mabe osunga ba problème mige eza nango likambu te nde mobali wana nde aza lokwa sosa lupango mobali ya mama liki na mo aza lokwa sosa lupango pona kolia ekele malaba bateka to bayiba mwana nde wana aza na bazeize azwa ta nini kansera ya Dubai wo kuna wana yaso mobali kuna nini akoko zwa konga pena baki bungala akuzwa ngo mais c'est après les cas de justice c'est comme si n'habité sur les cas de justice n'est pas mal qu'à promettre honorer une proche soit azongi allemand fa apporter plainte ce qui blo moi bon apporter plainte à propos de quoi à propos de ba ndé kombo na ekoti ni ba check ba photo na et tout ça
ka batie ba photo po ba yeba ki ete batie ba photo ba famille zebele nde batie ka photo mama leki na bango seke makambo pe zali ba ko mige batie ka photo pamba te so batie photo seke référence ezali makambo parce que makambo yoto bima ya mobali na ye batie photo po ba rappeler que makambo mobali no asalaka lelo mwana na musa koma pe traumatisé mige to yebite lelo so pe musu mwana batakoma bo traumatisé musu salma pa mobali wana ozo comprendre biloko misusu mige. Ah ouais. Vous comprenez? Et Bibi ça rappelle mon tour. Eh Bibi so comme trouble. Net mama likemba na biso na bosa ko yebiso yo baki. Mali kemba biso comme ka pemena biso olia bo mali kemba biso zo basuba tuté. Oh. Oh mige tira na ko loba mkamso to zana mawata na loba no mali kemba zo basuba tuté. Ka pemena ko lia bo. Azo yeba ba tuté mali kemba kade soko tali bo so la tasima. Kombo neti collègue na ngako mone Claude abengi ale. Place ya talaka place habitabe ba pese bitabe. Oh bitabe te azo benga bitabe pomme azo benga ngo bitabe quelle confusion est-ce que lelo est-ce que vous reliez sur l'ikelimba mobali kutu anda kwa yebite ke mwasa sala l'ikelimba ah omonika bandiko basala msa ba congolaise kaye tsika tsaka ayebite na pasteur pa yaki kuna ye patsaka l'ikelimba biso no sotoko mwasa pasteur na pasteur ba yaki po ba vérifier mwasa ba bisambela kanza basunga ye akoma bien mingi traitement ngo pesa lelo te zoka tan ya mutu azoye baba tuté malamu kutu azoye ba bino mais aza bien te nzoto ya bien te mais azoye baba tuté nana tsaki na likelimba biso no so ikoma kana ngana tsaki ko comprendre sikoyo bakande ngoya ba maliki na bango. Ah ouais. Ah ouais. Donc conseil gratuit bandeko bo sala rango si bo sala makamoko zoka biloko ba tout sans autorisation ya mutu c'est pas bien. Mige ezala ba conséquences belé et aux joyeux aux na bana na o génération ba innocent sans mige bambongo na bango bazala makambo belé mige bambongo na bango eza mige yo ndi mutu andi mo yebe ba 3000 ka alobité mige yo mutu tala kaka retour yebe fa bénéficier azora ba chance bato on a na poto ndio ozana kisasa na kisasa comment ukanda kande longo ozo avancer te longo comment kasa olandaki 5 mboloko ukangi 4 mois akufina pema okoma soni comment omelaka ba kaneto ya makasi wana ba 8-6 wana okoma yo yibate ha mige ya poto te na yibate mige sona na ngote na vani mige biso musuto zaki na éducation kitoko mige ngana zaka nanga complexe le lokote na kola nango wa yebi te ayebite mike sona yebisa yo bandeko nanga oyo nyonso ba kolande miso ba yebi mike nga kolata na banini mike banoya na ndako nanga ba yebi na za jawa na te mike sona na ngote na olinga tsanga na sala so na zuito na kepa papa tobo apesinga na te biso ba lakisa biso na mama biso eloko abiso ko lingo gumena na mokili kolinga kozoke loko mutu te singa permission poza la bien habita ezuyo te bana na yo abi parce que loko mutu na soka lobela ekozwa yo te ate zuyo te un jour ekozwa yo te bando te abiso babi oya yo soko moni oya yo o eza ya yo te tika ya to kola na ngope bongo nyiki na kola vima kitoko ne loko na félicitera papa na mama na biso ba idika biso kitoko ba lakisa biso soki eza ya mige soki loko no lobi na ngai te na ozwa nga pe ko banga na yo te na zape motema kimia na nanga to te na sa motema moto nete ba misuso po ani mige ye kaka zoleka mige koma likute eza ngonga na yo chaque chose à son temps to botama mukolo moko te mige soko yebi onka na vie oza à l'aise okozala à l'aise ezaki première partie ya émission na biso merci na bandeko tout bana na biso enseigné pour moi à travers notre chaîne YouTube sur la vérité studio bote belé na Chancel Mbemba de Midie boss dit David Mangaya motema ya Mafanichis pesi mbote na Junior Twaibu mokonzi ya Gombe mbote belé na papi matala matos oui papi ça bien oui ça très bien c'est là ngapé mbote papi matala na bon le bébé ngapé la pesi mbote pa ya Nathalie Bumba Nathalie Bumba Sasso zéro faute moi ça l'équipe bongo nelengi yewana nani pa lobaki nanga na yebisa nani kitabazo o azolinga yena bilamba pona ba concert po apesa be nanga soko lekine miso yebisa pe nani mige soki na kozana contact neto sola ya msusu akoya bo kutana pona banini na yepe ngabi problème ezate na yebisa ye
napesi pe papi busi mosengo mbote mingi napesi tekele bumba leki ya Nathalie Bumba po baza yana leki napesi pe mbote mingi Sylvie Immobilier pe napesi mbote na Sule Kauka na Sule Kauka suka na mwana na besenga nde balondo napesi bango bambote belé vraiment na bibisi botongo ngwana niesi nanga na pe mbote mingi. OK. Topesi mbote na honorable Patrick Monyomo, topesi mbote belé, merci pour tout Patrick Monyomo, son excellence. Mbote na Eric Badi Bantu bourgmestre à la Louvière, motema ya Majorina Tuzoladio, Morimo ke motema ya Grâce Tuzoladio, Sylvain Anderson, mbote belé na yo monsieur Audi TT Sylvain Anderson, Calvin Claire plus Audi TT, merci pour tout na yo Evan Tumba patron na Katon Vex, mbote belé na Fabrice Massamba Red mbote English fanda pera ba anglais, mbote belé na Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle partenaire officiel ya émission yo puis je l'engaya Guy Baye na colonisateur de la SAP mbote ma Sylvie Baye na mbote belé na yo mbote belé na Michel Ochudi na Birmingham Bilambe belé Roi Bilamba Kelin Tsumbu chef de Paris John Conde de Grâce Santiago Ambote Belé n'était sebino akufeli peut-être tire na na komo Nadine Conde matanga za précisément na Bandal bato bona ba numéro na bobengae bato bo pe garçon plaisir donc frère na bobengae pour vous présenter bango ba mes condoléances vous a bien na kopesa on va te remercier oui bako zangate Pascaline Ponde yana Jenny Ponde na Grâce Ponde leki ya Francine Ponde yana Babu Ponde na Bibisi Ponde na Tonto Ponde famille Ponde reste na Gombe na pesi mbote epai ya Soleil Wanga na pesi mbote mingi na pesi osombi bien concert ya obi pena ndio posa kama ta polémique na mige bono retourna ngabongo mais la question te bono na kosa wana mutu na ngai mais faut somma de na saka billet na nga déjà concert de journée le 13 très bien le 13 novembre très bien mige bongo na ye na pesi pena ni selos comme tata ma passé panza makita depuis que makamuni asala inga ye pas na concert na fait obi depuis que makamasalanga asayi o apesa $100 ya bikoro et depuis que ndiye na kusala ye na mama na kutondisa bato na oye bisoka migi ndingwana toliaka $100 na bitu soka bim ozo na muna kabele nga na fa parce que oya irite wata soso lembi lela te ya na soma chance karba ye ba ilongi nanga babinoko bakina eza ya faux ndiye na so kana ye ambila ukanganga na ye apesa $100 ya malamu te ya bikoro tala mutu mama wala ngabe tanga maison awa toza chez maman Nicole Malonga yaka eza na poto neyebite yaka tokisi na metro chateau ngutia daka yau awa ozomona okimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro biso batalinga baleba mingi tanga awa toza yaka soni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala maforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene mahanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza nde ka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyolaka moto
eloko evandisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo bapoliki oteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. toyate nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza toyate nango Nicole Malonga Ngai mama te. Papa pardon. Nabi nabi maman parce que ba maman puis ba Hollande. Ni yo tombika yo. Teme. O sensible to solanga na. Ah oui, tu n'as pas fait na ba maman to ba Hollande papa. O sensible en Hollande. Conseil nous pesa na maman pour na bana ba pour na venir bana ba na bandako. Pour les lots on a basi mingi ba Hollande na France. La lobby na yo. Basi mingi ba bo za soin. Mama na gaye vanda na yo. Mais baza trop pressé na libala. Baza lobby na yo. Mususu kuta bala mama na bonga yaka kolamba biloko yeko tikela mobile na ndako. Te wana ma médecin. Mige yoka ngai. Mige le soko lingo baka mwasi na ibo lamba. Pesa ka testa pondo na madesu selele alamba mbika. Pondo madesu. Pondo tsaki madesu la binga madesu ya kilo. Ya kilo na sukwa lamba. Pesa teste pe alambela yo nini mbika. Na matembele. Mige ndako ezika. Na yebiso basi mingi ba yebola omoni soso akala ba mama biso na kolamba pon ba tsaba papa na biso motema moto mo chalala ba soso na bango ba na ngotilelo ba mafuta mbila tala bango na ba frigo na bango mona ka ba maboke ya ba nguba na ba nguba ba komaka eza na pondu nguba eza na madesu nguba pona nini ngube bomba ka ngani elenge biloko so moni ka moso na system akolama nguba yango na batonga excusez nga migi yango mona ka batikela biso ba gaz na bakatsa ba train na ba biso moka olandika oyo libumo se tonda ekanga maye na biloko nguba balingi ba pondu ba wangila ba iboli ni basinga ba ibola so ezara faute ya ba parents to eza faute ya mwana ye moka kina libala ibona mbate migi muninga no mwansi mama na biso azalaki ba mama na biso azalaki ata boni lelo ko sala tibino pe bonne abi bas ba ninga ne basiboya abi ngai na zo la no parce que okobala mobali muso akolinga teke biloko ya bona liaka yo moko ifo lamba mwasi yebabo mwasi pona mwana mwasi pona eloko liboso mige soza na mwana mwasi eloko liboso na tongo mwana mwasi fa iba bongisa mbeto ata za muke devoir yango wana avant bima libanda abima na salon abongisi mbeto abongisi ni a se changer ni na robe de nuit na ye akimba mona douche ko brosser na kusura mige so eloka liboso devoir yango wana ba parents ba lakisaka biso. Ah ouais. Soko awana poto mona mtu mwana zako azoyenga ibino sola nzota nzota mwana lali na sola nzota bo mama zalaki wapi. Parce que biso to koli il faut sukola chambre na omo il faut bongisa mbeto o mige biso bona sa me biso to zoko banda ko tana mbeto na ba acha 8 ans na ebo tanda mbeto bazo lekso mabite sala buté mige ezaki intérêt na biso ça bato na bote sika ba koleli mama muso asane incapable ya koluba parce que bana azomona ne ka azotala libala ka yena mwasi na mobali na ye mais bino bana débrouillez-vous mama musutu azoyebisa teke nde mwana soke ne libala boyo amwasi faut sala kabo ayebite mwasi mwana mwasi mususu azoyeba makambu teke ndenge ni na kosa na mbeto na mobala ba mingi ba yebi na bango ngopete yona lobi ba maman balakisa bango te balakisa bango ndenge ni akokota leli kele bataki no menene pa mbuta lombi ta ko latsela le bonzo muna mabala nguso humela te muna ka chacho ekati o pesa kaka test wana na lobi mama ba omona ka batona na magdo wana eloko zate esa faute ba ndiko na biso basi o ba kadra bana ba mingi te mwana ibo lamba pe muso akalingilo ka maki so panza no kanisa soki ozo sala gato maki apama pona ko kalinga migi eziki na moto nazo kosote
eloko balongo eza te communauté congolaise to wana be rebelle mais tozaka na erreur kaka biso zaka soki totongi te tokutani na nini na nganda te tokutani na terrain te biso biloko na biso yango tokina pe kaka koswana na kotonga wana kana place wana donc ba maman bazana bana bolakisa bana ningi ba vous préparer bana bilo pour bana na bon c'est très très important mais exemple na bana belé ba botomi a ba ebolamba e belé ba ebolamba ba botomi pena awa abi pena soko moni mwana na ebolamba awa c'est que maman na bonga telemelaka ye na yebi ba tebele ba famille mingi ko ozomona mwana so lamba te maman na telemelaka soko tikika po mingi ba bana poto ba kip soko so lobi bongo esile obebisi mwana mona musolo ba kyo no ngana obala na mundele mundele obala congolais te alors ala posa kuta yeba kolamba te mais so moni mwana kaka kimi bongo seka so kima kolamba suka mona suka na congolais suka na congolais mpe ba umela ta bana kobete ba bala likolo ba ko va na congolais na te parce que tradition na biso faut lier biloko mboka ti aya ko linga mema ina ba biloko soko la ndimi mona ka mama na bomta ya kolamba kuna tikeli yake ebele nigi ebele na okosote tona ma ebele au na communauté ebele il faut to bandela zéro oleke to fanda na ba TikTok ko tala ba live monga ben si mais yo mama mobimbo so banda na TikTok na 4 du matin ti 23 oyiba makamni mwana zo sala oyiba tande ni mwana zo évoluer oyiba ndenge no oyiba makamni mwana zo sala chaque fois na info na communication mwana musuku tazali ayebi teke mwana ya mwasala na mobali na ndako mingi nazo bisa solo ayebi teke mwana mobali balala na mwana kuna nanda asutu kaka papa eko kanga bango mama yebi azokota mobali na kati ya ndako na bango me pana bango ba yebi teke mobali alala akuna biloko na pe na Kongo bana salama bigo bana na batata na biso na mama biso bako kate loka nzoto te bako somela nete ba mama na biso bangala bo ba miso ga miga ko somela zileta tuni loko ni nzoto na kato ebota kate yo moko lukate opona ni mingi lala Koffi Olomide ya na biso ya motema sindi leke 39e anniversaire ya quartier latin na sanga si to uta kuna te migi biso nyonso to uta kuna na ngape biso nyonso na ba soleil wanga na biso nyonso to uta basami tu biso nyonso na ba omba lipasa biso migi ona so confirme nga yana biso nyonso muto alobika leka muto aleka na inane na muto asali 10 ans na musala bazwaka muto asala wapi bonne expérience expérience a combien migi yo pe les choses kata bonde ngana sali inane na muto asali 10 ans ba oloba nani na musala so ba bengi biso ba benga mutu nini. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bon, le banane a oumé na musala. Oh, ça y dit, ok. Il y a une expérience. Ok, si, on le bien. So, on le bien bon. Na lobi quand on a fait la liste, c'était ndenge sala kati. Na lobi mais 39e anniversaire en quartier la TV. Ba sans va musicien belé wa zala te au pe bazana climat bien na ville ba on confie. Mais ozo analyser monde. Mige. Omoni Mige. Mutu nyoso sa to aba santuté. Eloko na lobaka mige mikolo nyoso. Mige soko libolanda kaka mabe ya mutu. Obosa na bolamu na ye. Mige na koza na mabe na ngandike na za. Bona koza ngata malamu muke. Omoni mige soki ka tobito tsa kama be liboso to progresser te. Mutu atsa kama be liboso azaka na mabe yango bandaka na mona ki ndenga ko bimisango te.
migi 39 mwana 39 soka boti mingi azana bakoko pe déjà soka botaki avant aboti avant soka boti na 19 ans na 20 ans neti soki neti basota bonori alingana sana bana mikolo neti na 11 ans ndenge mamaleki na mbala mamaleki na soka boti saki so pe balongolaki bazemite alingana sana na bana mikolo ozo comprendre déjà 39 eza nango eloko ya kofite eza eloko siko ya bino nyonso bozalaki kuna omoni eloko musu mige na vie eloko na yo biso bandeko na nga wana msuba omona nga ke onoko sima solo ba ndeke poso bo mige il fallait ba causer siko na niveau mo paro omoni eloko ba so ba technique te mige o pesi biso invitation te na oya to vandi même ko la musique na bimi mige eko lobela kofi modèle moko aozanga na mwadi aneti na ko sala bon makanisha na pesi ozo kanisha na ko sala on pe est-ce que ko sala nazo mona nanu te nazo mona te migi nazo mona te pona ko loba bomona na tatonisa na bongo te na yibite mais o akoko bima bongo nazo mona te migi lelo ba généraux le ba Sam Chito ba ozala te na sola na Sam Chito abo sola wana mutu bango no so bato na ngai na bi Sam Chito raisonner ta muki Sam Chito yo koko zanga te wana za via ata beteke liba kwa za yaya kandi tonga na bandanku migi Sam Chito bino bo banda masolo bango mutu babanda masolo batu wana ba Sam na baburo mpele wana nyoso bango wana nyoso baken et ça a bien été vraiment soit été to yebite makanisi neza ya biso te mais na sola kinai wana yebiso wala ni miso ebiki na lubaka nai mais soki bango nyoso ba yake ngoza la bien concert awera arrivé awera akitina singa zo yena singa ça la ki on dit on a concert awera migi ba ti on lukela suba polémique eza polémique question que ça matata ti migi ngata ngona mona ke ko tango monika zo kita na concert awera na zala ki ko yona ko loba note na bimaki avant en côté concert na bimaki nanga point ngabo katina lembaki te no tika musala te migi omoni ke wera sona so nga batu bani batango polémique migi na wuti musala na tali concert lere ko kina kei na bina bimina bon suwe sali te on est dans mon prompte mais na moni wera sona bloquer nga parce que wera so bloquer nga na okambo na lobby lo côté ya mabe wera so la bloquer bloquer nga to zaka nini to solo na komina ke pm so ba bloquer nga na we na WhatsApp net wera bloquer ba tout ta bloquer nga pona nini ngala fali a bloquer yo oui rappelle so a bloquer papa na kena bloquer nga parce que omoni biloko nani mige so oloba nini oyo déranger we ranson ya pona lobi kaka ke nga na zongi na nga na moni na nga ndengi na lembi na nga na zongi mige video eza na soko talit na finga kite na lembi na utei musala te mige yango wana pe kaka eloko ngabi na lembi mige na mutu na kosa na uti musala lembi na lembi na komo zonga na moni na nga ndengi wana na lembi na nga na zongi esali nini na ndenga kita ki nga kutanga zo kita nga bien Michael Jackson akiti natala boye wera so ngambe na sepela ki soka kota ki tuna ba cheval ngo sala soupe ki toko parce que ya nani roi de nini te roi de la forêt roi de la forêt il fallait ça la kota ba forêt ilinga ko sa ata kote li biso ba soso eke na rabongo la evela te mige yo toli yango bongo mige soka kote na eloko wana pe ngo sale bien parce que ndeka kita ki boye bat ba kita mingi on ça ba copie mingi ya nani Michael Jackson nde bana ko kita boye ngala ga Michael Jackson tana boye gaso mais ye soka kote kana ba to kote na ba so kote tana ba ngombe moko to nini moko mige anika tika kombo wana so sa so tambo na so bela watata bana so bela bebe biso roi de la forêt omoni moi ko créer mo eloko et ça moi créativité mo créer na ndenga bien na yebite so na le mabe ya limbisanga Cindy le qui robet en Suisse les 13 décembre mamasi en Suisse na 8 motivé aux ala na ozala na bani vacances na ozala
Ah, on va y vacances, ça la bien. Na ozala pa Cindy Leke. Kasi ngam na pese masi, ngam na tsala ngoti. Ah, mama si. Mama si ngam na pesa ngwana. Yemu ka sate ngam na bimisa na bien ka masi. Etika la pe bongo. Droit d'auteur hein, gaye. Droit d'auteur. Wana yofuza na. Wana concert na bino. Te concert na biso wana bata kala, biso bata ria na bata madai la to ala kuna. Ba Cindy Love. Ba Cindy Love. Na ba Cindy Lel. Ah. Oh, no, ba Cindy Lel. Cindy Lel azape na Cindy Love. Cindy Lel excuse ni. Ba Lele. Te si ongo balula Cindy Lel. Na te L, na te L A I N. Na te Cindy Lel, soki nini wana ngo balula te. Yo. Tout na kaka. Te na tuni pe motune lisasi te minga pe na zongi selo. Mais art wana sali ya lota biye Stade de France na bala bala za bien te hein. Oh mige. Na lobi hein. Mwana mwa so paso beta na Stade de France comme ni nani. Na kamora. Na ko ngo tape billet. Mige ngala lobi na lokotika biye Stade de France. Na dete na ngai te soki ya nini. Poni ko boza agiter na makamu susu mige mige nima. Yo ko lokota billet te. Oko lokota pe mbongo. Menga na lokoti biyango. Esali nini? Maloba na yo. O ba biye kumia ko boaka. Na biyango migi mutako pe ko boaka te. Ya msupe na poche koko koya. Nyoso saka ndenge te migi. Ngala lobite ko migi poso mo oh. Bionda nga kwesi ba komiso ko boaka ngo na lobi na sens wana. Mais yo be na sens ko chola. Ko chola te migi bino bakoma ka bongo. Ko chola na choli ndenge. Makambo yo mtu sali. Ngamu na sali yango na lobi ko chola migi na ko chola te. Na chola ndenge ni. Na lokoti bienga bi biengo ekomi ya kobwaka parce que mutu ko omoni yokande na sens mige mutu vraiment bosani biye bwa ki yango on comprendre mige il faut to ke na kamusi to ngaka to zalaka nini te limité te makamusi il faut to raisonner bien tout ça la cercle vicieux te to zala ba parasite te et loko so que ça il faut bota la pe inconvénient na développement na conclusion na ko finga na tangi komba mutu te na tangi te mige nga soki na lobi na lokoti biye quelle chance bon merci beaucoup na passage na yo to retenir nini c'est bon na ndenge nini ningo lekibuye to retenir conseil na nini conseil makambo yo lobi soko wa moko ici biso to retenir comme conseil migi collègue ça n'importe qui te na émission na yo et bébé ça moi personnalité na yo parce que batumiso zo lekisa façon ko lobila na bango migena tanga komba batute te mais biso déjà awa to lekisa susu neti bato ba ya finga bato baleka susu te ngana peso kaka ba so 6 derrière to kata bango nga peso na poso tanga ba komona nga pe na besoin te ngana na fula ka mutu ya lobiti to komo yamba awa ba artiste musicien ba analyste ba za la église au milieu du village ou bazala ata yebo ndo finga kofi basaleka ba finga kofi te bazebela donc biso olandi muta finga ka kofi mingi lelo na bisa finga amasimi senge mingi bazaka ba 2 euro moi so aza bo so aza mo mobali moi soko amona asa omsel ok donc to yamba su ba to ante za radio yeba saleba finga ra fali yeba saleba finga ra ferré donc to changer pena liste na biso to longola ta ba 7 personnes ba to yamba ki na ngaza bien en fait to yamba su batu te po ya finga batu na TV so moni mutavanja soit ta futimbongo esa publicité société na soit ta artiste musicien soit ta comédien soit ta sapeur to so magamu za très important non e ba vie privée ya batu vie bana mutu boy moi c'est mutu boy déjà ça fait donc il y a 1 an bana tu décision là. Oui, et là on a mon c'est que ma vidéo na mais vraiment ngana ko sepela migi lo nous est qui toko yebo loba yebo solo la na esala nga passe ngabi o mona tete on so benga na ba ko lingo yate ngabi et migi migi biso susu bo ya boye mona ba buzoba mingi mais tant on a ko tala sima na moni ki ya quelque chose quand même ils ont avancé longola biloko wana longola pe koyoka mingi te parce qu'il faut batongo kaka parce que zo avancer mingi muto batonga qui était seke pe sata pa na besoin na ote sata pa na besoin mutu pour bénéficier c'est siko sata boyi pe na yo siko ça ne lokote soko ça ne loko mutu faut kaka finga yo kolanda ka wana te ba lobi il faut kaka ba loba etanga mabongo eloko malamu ekenda bongo très bien merci beaucoup na passage na yo merci na bandeko tout ba kolandi biso so ba reproche ça ba quoi que ça bu comment biso na numéro na biso za wana bu s'abonner na chaîne YouTube na biso s'il vous plaît
sur la Vérité Studio, vous s'abonner dans la plateforme d'émission sur TikTok, sur la Vérité Studio, page Facebook d'émission sur la Vérité Studio, comme ça, vous aurez info dans temps réel. Merci, tout le monde, restez connectés, restez brochés, on est ensemble. Merci. Son essor, la vérité en écho résonne. Avec Miguel Niema, tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau tia bakayau awa uzomona okimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bila metro bisa talinga le bani kwanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokisa mamumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fesse sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Non yo somona te. Oh la la eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi saka moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema
vraiment nga mona za victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baprodit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Boya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya tenango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne avec Miguel Niema, tout ce